Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous nous suivez partout dans le monde. Merci pour cette confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous donner dans vos chaînes, nos chaînes, comme je le dis parce que c'est une émission à plusieurs chaînes. Donc merci à vous tous, Bolanda Rabiso partout, dans Mokin Mobimba, une émission bilingue. La réponse à nos questions, comme je le dis toujours, la réponse à nos questions, nous cherchons toujours de trouver des bonnes réponses à toutes les questions que nous essayons de poser nos invités sur ces plateaux. Alors aujourd'hui, on a eu la grâce et cette chance-là de recevoir, après tant d'années, après tant de recherches, après tant ya koluka, tu éviter abanda koboya, est-ce que ezalaki to anoze la ngonga oyo kokisama muto yo abokola papa na biso boyebi na betando na bino nyonso na kombo ya prophète, évangéliste, le frère Josué Lokamba Kunza. Ye akona maboka basango. Akoli na couvent ti ya kozwe lokola vicaire parce que curé ana ozala ye moko. Curé wana to luka oyoyo ba cérémonie ba pratique oyo nyonso ene koleka ba délivrance pe bato ne bandolinga o papa je suis loba na biso na ba témoignage mokolo lelo nzamba sungi biso to kutani na ye. Na kombo bongo ya Abbé Paulin Kulumba. Voilà, Abbé Paulin Kulumba. Yende tozane mokolo ya lelo oya zaka moko ya ba curé na mboka ya Équateur. Na Équateur, yende mutazui papa je suis Lokamba na age mukie ti abokoli. Je me rappelle l'autre photophone na salon ya bisinga. Soki Freddy akomaka ti na 18 ans, nga na lingaki akoma sango. Mais vu que na papa bakabonaka déjà Freddy akomaka na ba 16 ans 17 ans, né akomaka na majeur te po akota. Mais nyonso esenga na église catholique Freddy asalaka yango. Voilà, lelo tozui ngolu ya ozala na Abbé Paulin oyo ye aza na habité licencié docteur en démonologie et puis exorcisme. Ye moko ko expliquer biso comment ba pratique wana occulte abandaka ko salamo. Mais c'est l'abbé la person mbote. Mbote na mo pandisa. Bonne santé. Kimia. Vie à Kinshasa na vie à Équateur. Omoni yango ndenge nini? Bon, Kinshasa na Équateur, le mboka na mboka monene. Ils ont un niveau de climat, ils ont un niveau de mentalité, na idéologie à bateau, ils allaient tout à fait différents. OK. Mais là, il y a Makasi, il y a un Kinshasa, c'est un bateau belé. Ah, d'accord. Une grande densité de gens. OK. Mais pour ne pas en avoir Koussou, que le Kinshasa n'est tendre, na monene, mais bateau moké. Ça, c'est la grande différence. Ensuite, au niveau de développement, il y a une différence. Dans l'intérieur, dans la région, dans le territoire, dans la ville, moi, c'est une bonne chose. Mais moi, je me tourne avant de côté dans l'isolo, il y a Freddy, oh, il y a comme Josué, Lokamba. Moi, je suis Bokoli. Au Ketina, au Vatican, au Tangina Mindele, Toyoka était et pas ya moi na yo Freddy Josué Lokamba que yo même Jean-Paul D a baptisé pe andima yo na lokola babinga ngo science et démonologie te vite to kubinga ngo science to ngane la zolo ba mabe licencié to docteur en démonologie et exorcisme éclaircir biso non côté wana ah à votre commandant wana moi muke moi nettoyage muke voilà pour toi bandeni ni salimaki voilà na côté grand séminaire na 1979 wow côté wana philosophie 3 ans OK na ba maya donc na chef-lieu il y a province ya Équateur après temps on a 6 wana na ke Londres. OK, Londres. Londres, pour la théologie. Wow. 4 ans. La théologie. 4 ans de théologie. Simanaye, il va ordonner Ngaï. On a commis Sango, à 87. Ah, on a mis Sango à 87. 87, donc je suis dans 36 ans. Wow. La prêtrise. Mais l'exercice, on a un exercice, il y a Sango. Il y a un banda, il y a un exorcisme. Exorcisme. Ezali basango yo bazwi likabo ya kolongola bilimo ya mabe
pour guérir bato bazali na pasi, tout ce qui a à faire avec les diables, chasser les diables. Ok. On exorcise, on chasse les sorciers. Ça ko bengana monguna. Alors avec ça on a évolué ti lelo. Mais avec ça ozali na likabwana mais il faut aux autorisations. Ok. Épiscope na o écoute na Rome. Ok. Yango dit tozwaki yango pote tous à reconnu mosalo. Sikoyo ntango yo osali yango yo moko osepelaka na mosala yango to yo kendaka obima noka sango normal ete mpo tokoyoka epai ya mwana na yo alobi baexorcisme baexorciste bazalaka na bango mais yo ezalaki ya yo ezalaki extraordinaire même na bacure na baparoisse wana otikala yo moko quel que soit kindoki oyo moto akoya nango yo olonga kaka ezalaki mentalité na yo tozalaka déjà moto oyo bapreparaka yo déjà ntango mosusu epa babe oyo bazalaka liboso na yo to toyoka mpe lisusu ntango mosusu na baévêque mosusu bandeki koluka yo badélivrance oyo pene évêque akale akoki te to bacardinal na biso akale mais yo nde moto bandaka kokende badélivrance ya baniveau wana préparation nango ezali eloko ya komi préparé te. C'est un don. Don ya bondoki yo ozobenga ngo don. Nzambe apesi yo likabo wana mpona kobatela bana na ye. E tokozwaka likabo wana mokolo ya ordination. Mais ntango tozwi likabo wana beaucoup de prêtres négligent. Kamona yango ntina te koperdre ton na bato kosola na bato okende na ndako ya bato kolongola bino mabe kobwaka mai okende kotandela bato maboko ils voient que c'est trop. Ok. Boyaki yango. Mais ngai au début natali situation ya bato na mboka na mi intéressaki na yango. Sona na ordonnaka yo ye moko Jean Paul II to Monseigneur Matondo Kwanzambi akufa. Mais bato banda kobengo mpe ndoki sango yo de ndoki epa na biso tobengaka be ndoki epa na biso bato babengaka ndoki mais yo moyebi kozalaka na ndoki te ezali loko Yesu ye moko asali yango. Le Christ a fait ça. Il a exorcisé beaucoup de gens. Il a guéri beaucoup de gens. Il a même chassé des diables. Papa Sango, yo lisolo moko ezao eza na etando eke nyonso. Milimo mabe, moto ota esprit wana ezaka mundele. Loboko te, lokolo moko. Papa je suis soko otangila kombo na susu. Jacques Magnao. Lokolo moko. Yo kokanga tina molimo wana ozwi tombo ya moto tie ba chaîne ba pratique wana ezaki occulte. Ezali pratiquement ça dans l'église catholique du temps médiéval. Ndi siko ba négliger yango. Soko molimo ya mabe, c'est-à-dire comment? Ezako bima kotungisa bato. Ko la cas spécial na Mac Mao. Akobima chaque fois place ngeza loko esanga. Ko botola basi biloko, ko beta mibali, ko sala makambo nini jusqu'à ce que akomi kolanda bango ti esika bavani na mboka. Alors il m'a intéressé. Sango awa moyen ezali te. Sango ya kufaka liboso molimo ne bimi aza kotungisa biso ko botola biso biloko ko beta bato akoyati na bandako ko fungula ba porte tozande ko banga awa. Pas de problème. Yo kids. Na bitoke na bengi bang. Yo problème yo ndako zalaka te. Te. Confiance na Nzambe na. Nzambe nini wana? Nzambe c'est moko nga no de Nzambe. Il n'y a rien d'occulte, et donc on peut kanisa. Et seulement la foi en votre Seigneur Jésus et attaquer le diable. Mais c'est l'abbé. Yo sali démonologie. Ba minuit au bonde ko bima. Et amoko na mwana na e amoko tiki minuit kotambola, eza na esprit moko kangaka boye, oza na cigarette. Obendi, oyisi bango ba fungola liboma wana. Ando kima, ozui naona linga koza na nzambala na wana. Ah, dommage na tiki yango. Olati nzambano ozikaka lokolo olekisi nzambana sa lokolo niati na cigarette no oyisi esprit ane telema mpe ezalaki kokutanisa ba esprit ya bongo mpe yo esprit no dominé simonaka bonzambe na cigarette ozali na force d'abord comme prêtre ozali na force devant Satan eloko oza kokomande ye il obéit parce qu'il a peur soko ozotambola na butu ozali na deux pierres mabanga mibale qui na poche
okomona esprit mauvais te ti destination na libanga ngo efeza ndenge ya kayo oyo penza dans nandira olokotika mibalo che na poche okotambola ndenge yo olingi na butu ti ata lelo so nasali yango okomona sorcier te okuta to na basoda to na bato balango masanga to consort mais les mauvais esprits okuta na yango te. Deuxième chose likaya bangi akoka te likaya likaya ya chimboki cigarette akokaka mpe likaya te. mais na église na rêve bapekisaka biso komela basigarette na église oui komela basigarette dans ce sens c'est komela badrogue yo opekisa mwana na yo lokam Freddy Josué oui afime te nini te mpo na yebaki tete mabe na santé lokola ye jeune garçon azali na bomoi molai na makambo ebele ya kosala komela yango te. mais obandaka kotinda ye zwelanga eloko wana papa bakomba biloko yango ezalaki badini ngai bango na koyebisa yango yebisaka biloko yango soki yango osala service azwele eloko tel azwele eloko tel anozwa nini ezodépendre na baka neti ka moko mpena ya demo ya makasi ka par exemple kibondoki mpena ya makasi aliaka batu tututu ka par exemple lokola toza kobengana ye mpasi nazalaki na sango mosusu te toza na sango moko me ayaka wana te te babi moko yo okimisaka tokokoma place wana okimisaka ye soki tomi par exemple tolingi to exorcise ndako ya moto neti nazolala malamu te na ndoto mabe azotungisama na butu bana bazobela ngai na mobali kaka koswana lokola tokabwana en tout cas mesi abe awa moyo ezali te tokosengela d'abord na beniti sika tozwi o bénite sika tozwi en son soir mpe tozwi en son biloko wana mi mine mwanda kotinda Freddy azwaka biloko wana lokola nazengai moko ifo yazalaka lokola vicaire na yo azalaki lokola acolite na ngai acolite na yo le mot complexe acolite wana mpe koinitie mbala moko ntango nasala bisalo wana azocomprendre te moto to azomona te azala mwana maakoli azocomprendre ezwela biso mai tia na bénitier sa biso mungwa aze na mungwa zwela biso ensemble aye kozwa ensemble emela biso charbon ntango nazotanga biloko wana nyonso ye azocomprendre mpe soki akomona na lobi tokobanda sikoyo tokoti na lopango na salon bofungola bafenetre nyonso baporte nyonso ya ndako bafungoli bino bovanda liboso na biso wana Frida aza nsima awa na pembeni bandi losambo oyo losambo ti tosali bainvocation tosambeli ti ntango tosisi losambo cérémonie ebandi Fredi memela ngai mungwa mema mai asimbi asambeli yango te esili na benisi nazwi mungwa natie yango na mai 3 fois asili sikoyo nalobi na ye tambola na ndako mobimba bwaka mai oyo wana ye moto azobwaka we timavwana bwaka na ndako mobimba na chambre est-ce baesprit ane mpe kobete te te ntango wana esprit akoya te nous les chasseurs nous sommes plus forts que lui il tremble oui azolenga ya kosala eloko moko te est-ce que ozwa mpe da retour ya esprit moko mpena omeki ye patake omeki mpena bomoike oyo satan mpena ye moko barépercussion na nsima ayaka ebandi koya diana tosilisa voilà Fredi memela ngai en ce soir ali na yango yela ngai charbon yela enson totie milinga ebimi tambola ndako na nyonso bwaka milinga popoli milinga esili Fredi zwa mungwa tosambeli esili ye mpe aza moto azomona makambo ya cérémonie azocomprendre ka par exemple oyo olobi wana ya sango wana non soki bakei kokunda moto il faut kozala sur koyeba kote mutu ezali akundaki ye mutu kote nini tosambeli
une grosse pierre. Si maintenant nous arrêtons l'esprit mauvais définitivement, au matin, au Tungi Sabatotin, tu vas vendre la kimia, au combo à Jésus Christ. Libanga bocha côté mutu. Tiens mutu. Ensuite, ce qu'ils ont résisté, après qu'ils démontrent, ah mais c'est bien, mais ils ont là, vous voyez, chaîne. Dans 4 coins, c'est rectangle, c'est fini. Mais ce qui paraît rare, c'est mutu et qui résistait. Ndeko tche libanga na mutu. A résisté ta bimi. Mais mutu moka ye par exemple longo libanga. Abima wapi. Ndenge esprit yango ebima kati. Libanga na so muta ya longo yango a obima na eto wana ezaka ka symbole o bo déposaka wana. C'est la prière qui agit. Ce n'est pas libanga. Ah d'accord. C'est la prière qui agit. Au nom de Jésus-Christ, trobi na moto na vanda libela. Ce kazali eli moebe akende na esika ya bilimo mabe azila mukolo moye mukonza kokata likambo. Mais azongela bato na bomo ete. Cette parole là que vous prononcez, dingo za ko pamela yango au nom de Christ. Yango nezo kangisa. Le libanga là c'est liturgique. Ah d'accord. C'est liturgique. Mais la vraie chose, ils allaient maloba na yo puissance na yango ou ils ko te mona tika. Différence nini za exorcisme na démonologie. Lobi? Différence entre exorcisme et démonologie. En démonologie, c'est justement science moko très théorique. Pardon? Très théorique, la démonologie. On a une espèce de démons. Ok. Des démons basés vivants, des démons qui sont morts, des esprits qui sortent des gens. Les anakunda, différents types de démons. On vous apprend comment est-ce qu'il fait na bango ezali. Ok. Mais l'exorcisme, c'est ce qui est pratique. C'est la guérison. Wow. Donc, motaze na bilimo mabe, kufa yo est exorciste, oyo sambeli pona yo tandeli maboko, obwake liema mabenemi, otabiki. C'est l'exorcisme est beaucoup plus pratique. Ce sont des sciences qui sont un peu sœurs, mais la partie où il y a exorcisme est allé beaucoup plus pratique. La démonologie, c'est on apprend ça. Peut-être que boye koli yango suka bozungo bena exorcisme. Ah suka kawana. Suka. Tubeta musolo muke ya Freddy. Nini oyo ane komona kati ya Josué Lokamba o Kalazaki Freddy. Oyo ane komona kati na ye ke lobe rozala nani. Oyo esengaki o encadrer kolekata musubana nyonso po monaka. Place on a vendu na paroisse, na centre ya paroisse. Na esika na kende kokuta Freddy. Na ndira to bande kolekeze na 90 km. Wow. Il y a vendu na baboti na une grande société d'exploitation forestière. Tu vois yango Siforzal. Siforzal à Lobelango. Son père fut un grand conducteur, un grimier. Oui. Maman na ya zala ki femme ménagère. Azina baya na ina balekina. Nga na comme nouveau prêtre. OK. D'abord comme stagiaire en 86. Ti na kuli na ye. Je trouve sa maman Azali présidente de maman catholique dans le secteur Ouane. Moi j'ai trouvé la famille était déjà chrétienne avant. OK. Très engagée. Maman présidente elle n'est pas naïve ou toqué peut-être nga sango naïe. Na ke pas ma présidente abinga. À la singa ba na nyos. À la mon esprit a tapé sur lui. Ah oui. Na moi bien ah yaza na moi eloko moko. Mangi ba bitumba na ye. Toko mana. Comme on a gazé na moi eloko moko différent. Na bana nyos. Bana nyos. Et papa azalaki pe un chrétien mais papa avait comme maman on est boui. Il ne s'occupait vraiment de Makambo. Mais maman était très très engagée. Puis quand elle a dit maman présidente, moi non azali moi no azali na destin moko moi makasi habite destin ni misali na bito bomui. Bomui na ye ezako la kisa Makambo moko ya tina. Mais awa saka ni attends, quand on a la première awana.
na si forza otalika qualité ekola yango Fredi azalaka na balakisi yango ndenge bazalaka olobi mérité yango te. non je disais un enfant pareil soki totika toperdre mpe kosanga baboti yo nde osengaka ye na baboti na ye? oui ok kosanga baboti mabiye si wana boye nango okende na ye na paroisse nomeka nano koakompagne ye bokola ye me akoyaka congé bino mpe soki bolingi boye kuna bango nyonso bazalaki parfaitement d'accord kotawanda epai na biso un prêtre aya epai na bino azwa mwana une histoire incroyable mpe nazwi ye wana nayebisi mpe moto navandi na ye te oyo nani sango na ngai no ayaka ye na ye nakomi ye wana Fredi d'abord depuis bongo na c'est un garçon très poli azala na biloba aloba te. Deux, bon travailleur kokomba kokata matiti otindi etinda akei correctement azongi mbongo etikalaki apesi tout aza na biloba aloba te mpo paroisse eza na basecret ebele ebele ya bato na ya basango tout ça mais na baoyo toyokaka wana mais très primaire kotumolaka ye pambapamba si oyo kotumolaka ye abeti solo abi ye ata mundi bakolongola mundi ngai ye moye balongola te mpo sango toyokokoma na niveau wana aye tokoti na classe abaévolue na classe ti mais eloko ya liboso na apprendre nini responsabilité tala mwana na aza ba 12 ans otiki ye moko na nini paroisse na ndako paroisse ya monene oui seul deux travailleurs na centenaire à gérer bango na ke intérieur une semaine il y a un mois à gérer bateau wana à son âge mpe oye okuti makambo nye na rapport nyonso très bien bakristu bakotuna bango bino mwana wazi mwana mara très tôt matin à 5h30 na bongananga Fredi se lève pour sonner. Le catéchiste vient à 6h, mais lui à 5h30. Signe externe. Si il est là, ça va bien une émission 7h, donc il va y 6h déjà, il faut aller là. Si il est là. Donc, à Zunion, c'est adopté. Kabondo qui n'ont pas voilà, tu peux essayer, c'est-à-dire tu peux essayer l'aptitude. On a une idée de ce type, on va l'envoyer au séminaire. Idée ça qui bon. On me mène à séminaire. Mais il y a évité, ils ont bien engagé. On regrette quand on mona kaya comme pasteur. Tout c'est pas la case à la peine comme sous évêque lelo. Azala prêtre sango l'église catholique. Mais tango évoluer makanisi mabiso matona nzambe keseni oui yoza osapla na boy nzambe pas sala et blanc nzambe pas komaka tout droit boy te jamais nzambe akomaka tim ya kokoma na suka les hauts et les bas les déviations tantôt vous rentrez ngai l'idée na nga nazaki tote na petit séminaire akende déjà kobanda mokili kobeba te me makambo ekokuwa na politike bato ya vava baye bato ya Kabila le père baye bapanzani na mwana ya bato esengaka na kokima soki babomi ngai ça n'est pas un problème mais mwana ya bato ovandi monime okendaka na ye wapi olekaka na ye wapi ozongisaki ete mpo nani place obangaka nde yango wana donc Fredi sikoyo ozonga pa na bapara toyeba ce que ça va donner guerre wana econtinue tokimi tolongwe na diocèse na biso tokoi na diocèse ya Bwindi wana na perdre repère nazoyeba te où est-ce il est parti
ba téléphone yeko bima numéro na ko ba wapi ozwa wapi akomi kona pas na bato mosusu nde ko kabato yeko kabona nde yango wana mubaneka koza na susi na ye mais nazaki ka ni dete na joye akende asala mosala oyo et à devenir un exorciste comme moi même aller plus loin que moi ezalaki ndoki te ezali boyambi na conviction te nzambe osala mosala na ye ce n'est pas moi je dis toujours le matin Seigneur la borisa papa loba papa yambo tokende kosala eloko wana okofuka moye bisi nzambe olobi mosala moye ezali mosala mwa yo moto oponi ngai ti nasala yango soki ebongi te wana oyokisi ngai soni mais soni na ngai te kozala ya yo salisa ngai te na likambo nake kosala nazala na elonga c'est fini Dieu est avec nous ndenge moko mpe na ngai na initie mpo azala makambo nayebaka yango déjà mpe kolongola bobangi enlever la peur azaka mpe ndenge na bobangi so te moi ozotambola na ye nande kotinda Fredi 22h Fredi kende osombela ngai likaya mpona komeka ye 22h Fredi kende koluka biso masanga bapaya baye set kuna bamwinde eza te eiparte ayebisanga esprit moko boye banda kobeta bato yo tindi ye na chauffeur bakende bazwa esprit wana me bakenda boye kulu na wana azalaka makasi mingi ti bazoki babi papa tokoki ozwa ye te ye bobi bon bomata tokende ye moko kende okanga esprit wana ezali ndenge wana parce que il faut kolakisaka expérience ata mwana omona ondireka azomona mais emofo otindaka na nko ezali mpe ndenge wana baye koliba ye balobi na yesu balobi en tout cas tobengani bilimo ya mabe tobikisi bato consort mais oyo épilepsie tokoki te yabi wana bino bokoka yango te ifallait wana eza kosenga gene na losambo makasi c'est la même chose avec abi te wana bino bokendeki ekoleka bino mais ntango okomi na Kinshasa Fredi azokemba awa na Kinshasa pasi baboni okoli ayaka koluka yo te koluka ngai mais aloba kobenganaka ye koluka ngai te osalisaka ye te koluka ngai mais akuti ngai na étape moko te nazali komilengele mpo na voyage mpe nazali na kanda na kanda mpo tanga bandi kota kotenga histoire na ye ndenge akomi basituation mwana oyo aleki nango ava koma lelo pasteur ayebisi ngai nyonso nasimbi mutu Fredi alala na mituku elala na nzela vraiment Fredi ayekoprêche na église na lipapa ekatani oyo batya fide kale wana kale sobe moko mpe pasteur aza koseka ye kanda nalobi non fallait pas okondima likambo ya boye ndenge nini mais soki nzambe apono ya ye ekendeke te na suka moi je connais tout il a ondire kambo ebele même bandeko na biso moko bapardon na ye bamosusu baza kobengane na ndako alors epesa ngai mawa mingi mais nzambe soki batonga likambo na ye likokende ti suka ata bino bosali ndenge na bino ne pouvait rien alors ntango akomi pasteur ça m'a plu mais je disais bon quel type de pasteur il y a comme voilà place en est au fond des ressources et c'est pelissio mais quel type de pasteur a comme pour ba pasteur réveil baleke belé qualité ndenge na ndenge mais quel type de pasteur na kutoye na numa je viens dans sa maison na talinda c'est sérieux afandi lokwa moto penza après na to solina ya bandi ko yebisa ngai organisation église ndenge ezali na ndenge aza ko évoluer na bandimi et consort na bibongo ba pasteur na bino bakoma kozwa bilo mosusu likolo ya liloba ya nzambe babakisi bilo mosusu pote bayeba koemerveille bato consort abi te papa nasala yango te alakisi ngai évolution mobimba te ndenge baforme ye il est
na kati ya ligne ya Soni Kafuta. Ah oui. Évolué, nazali na ba papier église, tout. Alors j'ai dit bon, là il y a du sérieux. Très bien. C'est comme on appelle na appel na téléphone na bateau bazo côtoyer bazo benga na bité ezali kambali sekite. Solo. Na bino bisala musala nzambe. Ndenge na la gisaki yo. Ata okomi sango te, membuto okomi pa nzambe za besango te. Ah oui. Bikisa bato. Kosimba eloko moko te oyo eza étranger. Très bien. Parce que kosimba eloko moko eza étranger. À un certain moment matière ne kosi. Vous comprenez? Très bien. Okozala tari. Bato basimba biloko ebele mpona mosala. À un certain a évolué petit succès ti à un moment tari, c'est-à-dire au kaoki. On n'avait plus rien à dire ni à prêcher. Bato bandi kokima, bato bazomona so ba témoignage te, ça va plus. Sala yango na nzela, ngena batindi yo kinosu. Monsieur l'abbé, papa sango tozonga siko muke pa na yo. Yo moko pozaka na vision ta mosusu koma archevêque ya Kinshasa, teloko moko vite fait. O regrettaka nini na musala no ko? Te azalaki na epanze ezalaka vision te. Epa na biso ezali choix. Choix ya Rome. Ah, il y a Rome kuna. Peut-être que comme sango ne même pas cette idée là. Ayo sala kaka. Ça na musala na yo comme ça. Mais là qu'on a regretté car seulement santé, il fallait y en aller plus loin. Ah, santé. On se travaille mais santé. Mais ok n'est plus loin neni yo minimum bato belé ko bimisa ki bondo ki ndemo ano pa ko sukela. Le belé kwa kindoka zo bimisa ka bato. Minimum ne zo ngakati. Eh ko bundisa ote. Ezaka nature ya moto. Ah, très bien. On a Freda azali wana. Aza munene te. Aza libu munene te. Ça, ce sont des statuts qui iront loin. Ok. Comme son père. Na mère ne va pas. Mais abiyo zaka ngambi costaud là kitoko ti lelo ko la kitoko. Aza munene. Mwana no copie on peut même na bilamba. Mais tala ke oyo boy, di lo lenge ya mutakumbila. Ah ok. Kumbila. Ah d'accord. Mais munene libumu ça. Nanege yoze wana. C'est mutakumbila mingi. Matono mingi monsieur l'abbé. Merci. To si na biso pona kozwa ta mingi te na molili ndenge biso. Nini okoloba na Freddy oyo oto bengi lelo je suis le kamba. O sepela pe na komba je suis ndenge latango. Na ki yango awa. Tant on a coûté na yene na kombo wana. Et c'est pesa kote te. Nde na médecin na kobenga yango te. Ah, si lelo ko benga. Na benga pasteur Freddy. Nini okoloba na pasteur Freddy? Pourquoi mba moko na yaki awa na bungi? Na kuma na tuni. Et pas pasteur Freddy izawa. Bazo ibade. Pasteur nini? Freddy. Ah, pasteur Josué. Bien, Josué. Na zingi na côté. Nini okoloba na ye azolanda ngo etikale lokola conseil ton message moko papa pour yo ndoza papa na ye vraiment oyo adopta obokoli ti lelo aza na nyonso ya yo pour lelo biso tondimi makambo nyonso aloba na biso na batémoignage tokutani na yo moko monsieur l'abbé wana nini okoloba na mwana na yo lokola conseil ya suka lokola conseil ya suka nakoyebisa na pasteur Josué ezali te mosala oyo ye azwi ezali mosala ya compagnie te ezali mosala ya politique te. Très bien. ezali mosala ya ethnie to clan te. Nzambe atali bato aza ebele aponi yo mpe aponi ye ntango aponi ye abengi ye. Si la mission, c'est ça. Dieu vous choisit, il vous appelle. C'est ça. Tant que bengi atindi, il vous envoie. L'étape misato, les choix, appel et l'envoi. Très bien. Tant que mon likambozi y était. En la phase à la humilité. Amen. À la passerelle, elle a toujours commis kitis. Amen. À la passerelle, il y a commis tombolatin. Passerelle, il y a commis sandakisa ebite. Pasteur ba faux témoignage te pasteur moko kuna na ba nini to binga ngoni lelo ba sociaux
ba réseaux sociaux makambo ezangi tina te azala moto ya komi kitisa petanga mi kitisi na se nzambe aotombola. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Voilà, vu le temps et puis la lumière, en tout cas, tout comme la mission Nasuka, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était pour parler des témoignages. Il y a Motonan Nzambe, Tobengi Nakombo et Josué Lokamba Kunz, il y a l'église Mema, représentant légal, mission évangélique Maranatha. Lui, il y a ce témoignage et les cas partout. Alors, monsieur l'abbé, tu as dit que depuis Équateur, il y a beaucoup lié, il y a seulement un belé. Yeyo, tous allez qui n'est à plateau. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Merci, au revoir. Merci.